Il y a biso ye, il y a biso aye, pour sentir que YouTube ezongi elengi, YouTube ezongi soin, vraiment soin taïbo kitoko pe kimia. Na mabota na bino babakuki nyonso botya maboko likolo mpona inattention ezopesa ngai mposa kosilika ya koseka ya kolela mpe basusu nazokela bango mawa nayebisaka bino ke kokoma eza na makomi na makomi. Il y a un film et puis il y a film, il y a série et puis il y a série. Parce que tu sais, quand je regarde de près certaines choses, nazomitu na nzambe esengo kobota makongole penepene kozala ndeko ya sila esalaka nga gu esengo na ngai ya kobota makongole ya kozala leki ya tonton Omar esalaka nga bien. Esengo ya motema kozala ndeko ya mama Melina Mbombo esalaka nga bien. Soki natali TV na ngai ezala animé par tonton Jacob Poutela pendant plusieurs années. Buo wapi tant que na kwenta kuna na fiche na kuti pena petite sœur ya ba sœur na ye vedi ya lingika alimaki ya ngando malgré ba obenga ye Peugeot 504 te bato baebi. Non, quand il y a une crème des connaisseurs de la chose, ça se fait tellement bien que tu n'as pas à t'en faire quoi. Dors comme un bébé parce qu'on va te travailler ça comme tu n'as pas idée. Mimika Bongo, je te salue. M. Kandoyi, je te resalue encore. Je resalue Novembre Ndenge Loba JB. Je resalue Mimika Bongo. Vraiment félicitations. Eh, maman, Oyebi, Fanda. Ya Gabi, Mama Tumba, ya Yombote Yango yo. Yoka Gwa film. Alima Kiangando, après plusieurs années de silence, Azongi na force, alobi. Bon, on ne veut pas cousin pas qu'on y a pas qu'on tombe au terre. Te film yo, ezana makambo. Te mams, Fanda, Umela, Nzamba Baksara lisusu ebele. Po penza, te. Et puis la sélection a été tellement bien faite que non, maman Loso, Zwana oya yo yangwana. Et bakata, Zobilo kwa pauvre père. Nakekuta maman nani maman Kambo de moi de tout le temps. Maman Kambo Umela oya pena na makambo. Maman Kambo lobi nini nze bobo bayembi atanga kala yembeli pero. Tompe jeu d'acteur na elango ma bena de yeso ko bimika nga banda kosika. Abi ba pesi bango ba pembe, ye ba pesi ka miso. Abi kiswango ebeba ko bonga mango ebeba pena ko bonga Meline ebeba makasi ndelo ke ekamwisanga na natangi te na mambo oyo papa elko ojo abe mambo boy papa elko on dit te va zango bien na mimi goût propre nani susu na okena kotanga na ba jusque là la présentation obisoki osa présentation je vous salue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers convives, je vous présente tous ceux qui ont participé à ce film inattention pas non inattendu. Bon, des présentations qui toko. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci, chers convives. Merci de rousser de votre présence à cette soirée de la remise de prix du série congolais Inattention. Alors, merci à tous ceux qui ont eu l'honneur et la grâce de participer à ce film. Entre autres, nous allons parler de Monsieur Jaco Poutela, le pasteur, que nous saluons, un grand de la télé ou de la presse congolaise qui a fait plusieurs décennies déjà, je crois qu'il va faire plus de 2 décennies déjà, à la presse congolaise. Nous disons merci à Madame Melina Mbombo qui a aussi participé, qui avec son style de jeu qui nous a beaucoup marqué en tant que femme soumise et qui accepte tout ce que son mari est en train de lui imposer. Merci également à Tonton O qui n'a pas manqué de nous surprendre encore une autre fois, d'être un mari méchant qui ne voulait vraiment pas prendre soin de sa femme parce que pour lui, il supposait que tout ce que sa femme traversait ou encore faisait comme fausse couche était elle la responsable. Donc comme ça, il y a un homme qui accuse sa femme de vouloir bouffer ses propres enfants dans son ventre. De l'autre côté, nous parlons de Mimika Bongo. Mimika Bongo qui
carrément cherche à induire sa sœur en erreur. En attendant, nous revenons pour vous parler clairement et na bokebi nyonso ya film vraiment bana basi o bakamusi pe balekeli motema pe bolimo bwangai na nini on ezalaka présentation bo comprendre mokolo ya remise à trophée so batyengai nani mais na osala bongo yango ndi na loba siko famille oyo boyebisanga na oya yango na tuni famille oyo bandeko ba bolingo famille oyo famille nini mama oyo aleka na kaka pasoka bano na kindoki to na normal po non kozala bana boye misatu boya Gabi Mimi Darling te Darling ku mwa malamu mwa ndambu Mimi ka bongo na nani basangani c'est fini c'est la mort tande ba osasa mobali ya nani na bango ba Mimi c'est cousin non nazo bisa au trio et nge bomanga tant basangani ba komi 4 na ali ya bakisa mi likolo c'était la mort. Je me suis dit qui a eu l'idée de mélanger ces gens mams Ozi makanisi wa rapite, oyebi réfléchir. Vraiment, ils ont la qui s'appelle que oyebi pena, bato a théâtre, ndeli ba fonctionnaire, ndeli ba zalaka, oyebi ba mon pena. Waouh! Ouf! Na lobite, na boko loba. Na kei na scénario oyo, to meka okanisa. Na scénario oyo yo, muto na oyo ke la mawa pe pasi, darling. Po mimika bongaza misu paba. Ya kolonga na quand même papa elko po papa elko da mona makambu na ye aye oluka 300 ayizaka na 70 on a pratiqué on pona ba makambu na ye donc ndezana na ebiso ki mona meso elko ko mona était na vie na ye mobimba oh yondo la deuxième femme moi je suis deuxième femme et la première femme moi deuxième femme alinga mbongo oui OK d'accord elko a commis tout na mbongo no ça pesa ka mimi soki ke na makolo e aboka rango asokola rango 1300 ba pesi asisi albe asune lote totala ba oka koteni ba okena biso koteni ba omema biso pona ina lobi darling ndako lela koleka parce que ali wana ba négliger koma mutu histoire izo mona mwana moi dessin mais sikoyo histoire bene pesa da moi dessin moko boy sorti ya mams ndesko ko ambuyenga na ba sote utilité des anini yo mekana o supposer na commentaire mais dana yebi na ngaba to ba olela ton o alela kitoko makasi pour moi na wana ozali mu darling mwana ali na lobate wana ba supposition ezala bongo film soko tala o na mona te beta boye mais za bongo te mo fotala pour place même ça ko intervenir de passer son dit to yeba sur to lobanini ndeda to saki scénario na biso to bungi to linga sko to comprendre. Tonton elko déjà bilelo de bandi milela la milelo mimika bonga lelisi tonton elko tonton elko de aleli ya Gabi ana conseil ya bien te tumba zo tumba partout non tumba zazuna lela fort tumba bango bazika to keka bongo internet ngo fezika ka welenge wana lelo bolingo pesa biso lesson internet tumba yango to kende bongo boliaka mbongo na polémique biso pe tolia mbongo na polémique ekomi ngambo ekomi obota dzua ekomi obota ba problème ekomi obota makambo likama ezate tokokende bongo tokenda ngo bongo tina suka ta bongo pesa ngata 3 minutes kotalaka yo merci beaucoup na mona ki libanga na ngana gag moko na laki on mabe donc félicitations à vous vraiment 4 personnes allez à moi na ka muto apamba à moi na air moko. Vraiment, félicitations. J'ai beaucoup aimé leur manière de jouer. Vraiment, chapeau ya Gabi, chapeau Mimika Bongo, chapeau Darling, chapeau Alima qui angando abimisi penda na poumon pena mitema mobimba. Babeti penda di solongo ndenge zalaki pe kitoko ba incarner rôle comme pas permis. Lokwa na neti kala ko zalate. Nzamba pambola bango, boyaka yaka lisusu po boko yaka kaka po eza bongo. Nzamba mona bino. Toke ne sous na ngambu ya nani na oke na ngambu ya nani bien que ba photo soki ezoleka nde ezopesa nga mwa mbui neti ka so ndenge nini Melina babimisi na ndaku yo lokola Melina à sa place qu'aurez-vous fait à la place de Melina qu'aurez-vous fait combien nga lingo sa nini na mobali lokola tonton o azo sambwisa mwasi veut dire a commissaire lokola chochoti chouchoueti kutu bien. Donc moi c'est rassuné loka kolobate est-ce que soumission à Melina oza d'accord nango oui ou non
que ozo subir ben injustice pour obi que conseil ba pesa biso libale araka bongo fo kanga motema ezalaka na ebisi otika boye oh moi si fois à la soumise atatala tonton o mambo ça la pena Melina ta bino moko hein ndeni ni obi que stress ebimisara suki ya pembe Aminata talanga stress maladie mwana ndeko bisinga suki ya pembe parce que siko tala siko nde suki ezokata na elongwa liboso ezobota ya pembe tala ndenge posone sebungi nazoyebisa siko na mituni Melina na mikitisa nzamba tombolo kututela moke wana pe mikitisa banyatanyata yo asali ndenge ni po vivre na tonton obongo me makambo ya makambo ya somo makambo ya makambo ya somo bino mbolinga bana bino bavana mabala ba oboma ye avandi kaka epinga na kamo ya mibali sincèrement makambo foto bandolobela rango moi si azo concevoir quand même mais azo sala ba fausse couche obi que fausse couche ezaka na ba cause ebele entre autres moi ça na kimia te na libala mama bokilo na ye konganzama ye na ndako ta makambo osala mwasi wana mwasi wana ozanaki mama bokilo lokwa mama loso ezaki ndoki na vie eza koloka ya bokaka ba misili ta aniki soka lekani boatiki ka moi si kuna motema moi répondre ma bokilo ezate yake suki sa na chambre ndeni mwana olongwa te zemi fe longwa papa o tiens moi sinon à l'aise ko eloko na sepeli lisusu na photo oyo eza mimika bongo azo silikela ali ayebise ali awa tekeba parce que simbeti na munoko mimika bongo nzunza modèle nini wana ngo envers semeki basala semeki boy atako tane eloko te ko sale pe boy te quand même aussi mbeti na nzoto Melina azosala ba fausse couche parce que aza na cadre ya bien te mobali a s'occuper na été mobali atelier mama bokilo le kikuta mobali na bien ani na problème te mais mama bokilo mama loso nde mutu azosi sa mwana azoboma bana bana kata libu mukolo mari oyeba makambo wana que moi si po abota il faut que na cadre moko aza quand même kimia que ça la important parce que ya na basi bana ndenge na ba miso ba sans foutiste au moins moi si mususu azui zemi wana zo kende kosombaka biloko na libongo azozonga ana kolo nde école patex ebimisa mwana te ba misu ba za fragile likamukie boye pa mwana bimi o likola mwana ekwei o liboka mwana litoye kendaki basi mususu faut que ba à l'aise pour aiba obota bien azala malamu mbana babotama yo siko ozi charge de tokiteli mwasi or que zemi eza responsabilité à mwasi na mobali il faut boye bango mwasi nda mema mwana mobali nda pesa mwana mwasi ya memi siko na ndenge ezalaka na charge ya kobokola mwana kobana libumu fezala ezala partager ya mobali na mwasi chacun a une partie de responsabilité à accomplir na kati ya makambo wana tia mwasi no à l'aise parce que ça va de pair yango omona obota mwana mususu boye mwana bimika na liboko na litama po ani ba problème mwana na kati ya libumu ba problème tellement leki akutani na makambo nde likamuto lingi te to boye eloko wana yango wana Melina mwasi azaka boye te mama na ngai mbombo mama Melina mbombo boye pe te mama mwasi pa na ba droit na ba devoir mobali pa na ba droit na ba devoir libale ya ka contrat faut te ba koyokanaka po ezalaka bongo pardon s'il vous plaît ya solo ndenge ozwi décision okende na po mobali na fongola na misu po bambo ezele na ngambo kuna nde ezongisa ye je suis sûr que simbate na Darling lolenge alimaki angando aza tingama na Darling na ye andimi na bima na ye cousin andimi na ya lobiye mwasi na tika te siko na mi tuna nde soki siko Darling siko pan o se retrouver na zemi ya Ali Omar a comprendre que ça zemi ya Ali siko Omar a boyi yo Ali pa boyi po alembi tande ngoboti mwana zanga tata tande mwana telengani ya ba vie akomi na luna miezi amina to ba tata voilà nani ba mama mutawalo ba kisema bino ba commentaire lisa ba mama luna miezi ya solo wana akoma luna miezi sauf que ba otambo na se ya limite mwana bota muninga na ye mwana sa tout refaire les akitoro te ba ba dans la se échangera ya te ba na se échangera donc la zebisa bino mokilo eza mbilinga mokilo ya mabe mobiki ya matata donc pona yango to c'est la suite à film po eza lelo 7e épisode tota na côté nini Melina okende wapi est-ce que Melina encore un camarade à Mams
totala kaka pour entrer à mams na oyeba te parti nango eza nini entrer à mams mais toutefois mams na yo olobelo na suka nakende na nakoba nano na kati ya histoire oyo papa elikoya misala na ye nde na bacobo na ye amisala na ye na bacobo na ye or ke nakomisa na cobo na ye nde esika kweli pa mimika bongo matata ponyo veut dire kutu pete wana kufayulu kuta kosa po mimika bongo clair eleka dose azomela mobali ba $13,000 ba $12,000 na mokolo moko yesko mobali akanisa ke mwasi ya ndako ayebo bomba te mwasi ya libanda nde ayebo bomba or ke mwasi ya libanda azosala ye ya minene aocomprendre mibali bozwaka mayele wana mwasi na yo bobanda na ye na pasi okoma omona mwa clair olobi ye lisu te il faut la fille de ouf akopeso pena ouf na bapema na bapoumon wana nde koyeba pena ouf wana nde ezalaka yeba koyeba kozala camarade ya mwasi na yo yeba koyeba kozala moninga malamu ya ndaku na yo ndenge nini okoko ekoka kolinga kopesa confiance na mwasi no ya ndaku te kopesa mwasi moko ya libanda pendant que yende mutu obani na ye na pasi ti bokoma ti place okomi mutu asuport oyebi eloko nanga na kama mibali comment ndenge elekanaka na mitu na bino donc yo mwasi oyo omoneli na ye pasi et comme à un certain moment attends que ba différent ezali mieux encore bobongisa ba différent na bino ko lo bakaya na lembi maman moko bando betelanga disolo na betana disolo maman moko apesanga conseil na kenda kine maman na opesa conseil maman moko mokola na 64 ans ayebisinga bimwana nga na peso conseil moko na vie ko bosa na te bomba yango soko bombi yango pesa ngo pe bana na yo ponga na balisi bana na se mama biso tozanga ba parents o betela biso disolo ayebisinga lobi mwana oyebelo oni ebo mabino na moya lelo et là aux ba jeunes ebele ba couple les simba te zo kokate parce que yebi ke na changer na ngai omoni lelo ko changer za susu sonité na otika na ngai na okelzo na ngai mususu d'ailleurs bana bango ebele libanda ya ba koza ebele bango ba oni so ba ndenge mote basi bazala ke ebele ba oni so ba ndenge mote mibali pe bazala ke ebele bazala ndenge mote ba yeba meme batambola ke longo ba teka bango talo mote ba liaki biloko ya même quantité maintenant ba kotia bango na peser au mona mona mutana poana bolia fufu mutu musuku talia musuku 4 boule yoze boule moko ko aussi ça te mais mati na peser le qui na poids yeso a 10 ans mutalia ka mingi azao ne mutalia kité pour comprendre mon kilinza basa makamuna na ndenge ne maman na lobi zwa tiyo chango mai abiso ko tiyo tena robinet ozio kei pona arroser soki tiyo wana eza ko toboka est-ce que mai ekokoma na source na destination na c'était po yo lobi babima na nzela ekoma te abia eza nde mona bolingo so na mona motema zwa tiyo na kanga yango kene na ngombala moko relio na mutu oyo lingi soki na nzela ozana ba chériette pembeni eza lokwa neti ozobimisa bolingo eza lokwa mai wana nde ezosopana okomona ke quantité okoma nango na source na destination ezala mokie oyo kopesa mwasi na yo ekoma mokie po pembeni de yo lekaki opesaki ba bisou opesaki ntango okoma na ndako ozaso na besoin bisou te or que maman ya avandaki na ndako moi baozela opo na bisou ntango yo okomi déjà ozwaki da ba bisou et consort nde yango na mai yo ebimi pembeni ntango okoma na source okopesa bolingo nde esengeli te abi tozala conscient que bolingo ntango obimisa ngo na motema no po pesa moto zala sûr que na valeur nango net oyo ebimeli na motema nde pe valeur nango net oyo ekokomela na destination valeur initiale na valeur finale ezala moko wana nde okomona bolingo ezokola mais soko ozwi okotisi baintervenant kilikili oyo baya kolongola ko susi soko oyebi koyaka na mwasi moko oyaka na mobali moko ata bitumba ngo ya ndeni olinga chéri tobongisa kaka po nakoka na nga te motema pasi mais soko oyebi koyaka na bamisusu baoyeba kolongola susi okomona te okoyoka somo te okokende na okuno osali vi na osilisi ozongi na ye olala na olakisa nani kiyanke na bolingo ezalaka te aya kiyanke na bolingo ezalaka te mikitisa nzambe otombola wana makambo bolingo soko mikitisi te pasi oyebi kosala erreur reconnaître erreur na yo erreur moko pe moninga andimi na erreur na yo andimi kaka po katiele yo na se yo siko komomoni eti kaka yuma na yo siko olekela esprit nde place mokili ekufa toyekola bolingo apparemment towana défaut de charge ya bolingo towana défaut de fabrication ya bolingo na kati ya Congo toyekola bolingo s'il vous plaît toyekola bolingo ya solo pe ya kitoko ya bien esala biso kitoko makasi nde bongo conseil oyo bayayo mibale bavandi baopesa moleki na bango Darline tota nanu bayebisi atika mobali azali célibataire po aili na mbongo te akende kozwa mobali ya bato
o abala officiellement tala non to betele bino lisolo moka ana esino maman bakabona cette de cela 20 ans tana on peut sa conseil pas Cindy de cœur mwana moto soki oyibi na butu opesi libele yeba ke na tongo tanga kolamuka akoluka api baboti na ye akoluka bango po ezalaka bongo donc quelque part risque bosalisa ye wana bosalisa ye eza problème te mais ntango mpe koyinda na mbanga omimi azalaka nango darling nayokela omawa mpo ntango omimi osokola yo ayebi so ozalaki zoba pwani obombaki te pwani osalaki boye te ban toutefois tokende kaka mwa tobeta mpena lisolo ya film avant esila eza te mais tokei na ye ezonga mpa mams mams na akela yo yango français wana ozongo na sa tour Eiffel place luna bungaki to ndenge nini mpo nazomituna non o wana abenga yango quel verbe oratoire hein bato basala français trop boyebi verbe oratoire veut dire azomaniola français on dirait neti kaka wesh auti kokitaka lelo mais mwana Congo veut dire grandi au Congo veut dire makambo na yebiso makambo na yebisa yo na yebisa bino tala bakenda bapoto bazonga mais ben pas que na ndé mo te na bona ko ta mamba bato pour ça na lobby ba mire mikolo yo komi na polémique na yebisa bino to vivre na polémique to la tala mboko ya mboka polémique na politique polémique na mokili polémique na vie normale polémique na polémique donc moi to ki ma polémique makasi ezate to ki ma polémique moko ya bassesse mais polémique ya on aime ça la force ya ba émission ya mamonyoso il faut ezala kaka po ya on ça la force ya information lisusu pe koleka partie lisusu on a lobité boy bisa na ba expliquer na no partie inattention et lobité mais sinon vraiment. Et là, on a l'inga mams parce que normalement, le contenu et les titres vont ensemble. Toujours, on a maramba SB. Contenu et titre et qu'il aura toujours ensemble. Ils aura toujours bien, ils aura toujours collé ensemble. Jamais na mona on va pesi oh, ma boulou mantengele. Vas-y, va y repérer ça bien ma sous ces alara. Contenu na dire c'est qu'il est là mon corps. Il y a un peu de pesa nga et c'est un peu qui mène na mambo.